Chers compatriotes, bonjour. Habituez-vous à nous suivre sur cette petite rubrique Tolobela Yango. Tolobela Yango, pour nani toloba Tolobela Yango. Na kati ya rubrique Tolobela Yango, toko interpeller ba gouvernant pe ba gouverner pour na koyeba ko solola mayo etali mboka. Toyeba part ya mutu nyonso na esika oyo esengeli to bongisa yango wana rubrique na bino eye na bandako na bino pona kosolola pona kosengisa makanisi to lobela yango et puis na linga lobela yango na lingala parce que na lobela yango na lingala pona ebiki bayi congolais bana mboka eza langue oyo eza monoko o moto nyonso ayokaka toujours qu'on interpeller ba étranger mais to ko interpeller biso moko ba etozana kati biso moko population congolaise yango tolobi to ko solola kana bino tango nyonso na lokota i bokoyoka kango malamu rubrique o tolobela yango ekozala bongo na molobeli na yango aza bongo coordonnatrice nationale ya Ligue de femmes du mouvement des Congolais unis AMCU. Oui, Kambami Bongo, na président national Nango Jean-Paul Sivila Ilunga mwana bitinda ya ba Congolais. Lelo toye kolobela bino nini bayimboka. Totambolaki tokendaki Bongo na commune ya Ngalema précisément na Mbinza Delvo na quartier Djelo Binza weza pene ya route maternité bayo bayebi. Nini tokendaki ko sala kuna. Nakoliki ya baebi esika otolobeli bo comprendre nini otolito solo na mokolo malelo esika wana bayo nyonso basalaka na tronçon wana ba chauffeur ba nyonso balikaka nzela wana bapesa ngo kombo arifu. Moi je pense que na katikati ya capitale Delvo ezali esika oyo fait maréchal Mobutu asalaka pe bongo résidence na et donc eza esika moko quartier moko eza vraiment oyo yebanaki pour le fait maréchal Mobutu abanayi koleka kuna butu nyonso mais boni quartier wana ekozala esika moko bakopesa ngo kombo arefu tokitaki na arefulu mpona koyeba mpe kosola na bandeko ndenge nini bavivaka na esika wana ekomaki biso na are wana tozwaki mwa résistance pour fulu wana exactement eza na kati ya église kimbangiste tozwaki résistance baboyaki to filmer baboyaki to sala ba interview na biso na kati soi-disant église kimbangiste basolola bongo na hôtel de ville oyo tolobi na manaka na biso tolobela ngo toye ko interpeller na population na gouvernement bayo bazokamba biso balobi basolola na hôtel de ville bakozwa une année ya koya kotondisa fulu esika wana et puis bakozwa ngo solution bandeko balandi tout solola na mukesi ko wana depuis le boulot ane salema bakonzi ya mboka actuel na bakonzi ya mboka bazalaka na époque wana bakundaka kaka libulu wana na fulu na matiti. Est-ce que eza na solution mususu te ya kokunda érosion eza kochango fulu? Oui, c'est bolobi qui est parmi les solutions et puis beaucoup de gens qui sont solution mususu pour na kokunda yango mais depuis beaucoup de l'église qui m'a c'est une année et demie près de 2 ans que hôtel de ville au bois rababi nyonso poubelle ya nyonso sans exception mais bon là dans la vidéo on lingi ba vandi nzinga bazoko se plaindre bazoko lela mais bon tala nzinga beaucoup mona maman moko azo popola banzinzi azoteka mbisa kokauka azoteka mwamba azoteka mapa batekaka nyonso bato baliaka wana bavivaka wana parce que commerce na bango basala rango tout au long ya route de Matadi oyo eza liboso ya église kimbangiste na coin wana bato bazolia bandeko balandi esengeli na biso toyeba ete oyo wana eza maladie mobimba. C'est une maladie mobimba. Oh, et bazo consommer sans le savoir. Population zolela. Bato musu balobi non, ce qui baboki matitité, mbele bo retrouver te et si kana ngeke exister te. Oui. Est-ce que le gouvernement ya Congo, est-ce que premier citoyen de la ville solution eza ko boka fulu, ko boka matiti
na libulu esika o bato baza entouré esika o population za bon mona ba image toza non loin ya maternité ya Binza toza non loin ya église catholique toza non loin ya ba école mais solo wana pona bano bazo bota na maternité ya Binza bobi ba conséquence nando lelo bazo consommer lobi mwana kobela lokwa toza population eza pauvre bakomema bana na ba dispensaire traitement malonga te mwana kufi l'église elobi bake kuna balobi pe bandoki mais bayebi te cause de part eza wapi fulu wana ti ba surnommant ngo arefu de comme une référence ya bato bakonzi ya mboka bozomona to bozomona te première citoyenne de la ville ozomona pozomona te parce que bato basambi na kombo na yo balobi bino nde bokende kosolola kuna bobwakaka bafulo wana et puis bokoyeba ndenge nini ya kobongisa esika wana nga nayebi te dans un grand pays comme le Congo otolobaka eza potentiellement riche solution eza kobwaka fulu po ekunda érosion to basolution ezalaka ça date de longtemps bon babino bozalaki te bato mosusu bazalaki basalaki mais vous êtes là population wana azolela azo vivre chaque jour na solo ya nini mais solo wana ezwaka ba kilomètre po soko kiti kaka na route yango ya maternité vers baveni Bujala makasi ya lisala bwende soko vandi solo wana mikolo musu ekomaka ti wana combien de ndako eza aux alentours ya fulu wana ya Jelo Binza précisément na kati église kimbangiste bat église kimbangiste bazobosana ke bango mpe baza na école bazala na baculte na bango bazokoyoka solo wana chaque jour ezokota bango chaque jour maladie boni bazokoenkese maladie boni population même à telemaka wana to nazoyebisa bino bokomona baimage ndenge ezoleka ezodefile moto azoteka mpo natunaki bamama wana bosalaka nini soki mpe nayoki nzala lelanga kaka oui mpo nini population eza kaka pauvre yango wana bakosala nini baza na balobeli te lelo tozomona na koliki ya banotable na ngalima baza ebele na Binza Delvaux bayo mpe bazwa bokonzi badepute est-ce que bakontinuera kovanda na Delvaux yango to bato bakei kosala bomoi na bango vi na bango ya sika epai wapi tobengaka Kalina na Gombe po institution nyonso evandi kaka wana nyonso ezobongama kaka wana ministre de la ville azotala kaka plus Gombe certes eza na babisika mpe na Gombe eza rose te ma bafocalize makanisi na bango na Gombe tomonaki na banouvelle an babongisi gare centrale oyo eza wapi na Gombe pourquoi pas kotala mpe basituation oyo bato mosusu bazovivre tokolobela yango na rubrique oyo bana Delvaux balobi baleli mingi balobi mingi mpe bakomi fatigué surtout na badepute bayaka bazolaka bango solution te biso toye en tant que mwana ya Mbinza natif ya Delvaux molobeli na bino toye na rubrique po tolobela tokokontinue kolobela mpe tozoko interpeller bakonzi basala quelque chose toza déjà na bamikanda oyo tokointroduire na ministère ya social urbanisme mpe mpona nini te mpa na ye moko na hôtel de ville otalaka na biso tolembi koyoka solo ya fulu on a besoin de vivre autrement toza bahumain il faut tovivre lokola bato botika biso te tokufa lobi mpo bandeko bafamille pauvre ekanga bandoki bosunga population na bino tokokende partout mais lelo tobandi na bino na commune ya Ngalema na Mbinza Delvaux biso na bino Solo mo ko komi abanda utoko ulala de bosko dala bampese na
kati ya bandako bampesi fule liboso ezalaki bebwaka siko bakangakanga ekomaka mituka minene 4 heure babwaki 5 heure wana babenga bareso me alukela yango metode asala bakanale atya baba asala kanale ekitaci kuna atonga soki nini basolo ya modele ye azokobongisa lopango bongo biso batifoide bampese na bandako donc moye kuta komela tamba soki okuta bampesi solo na bazokanga bana bandako e mama yo za mwanya ngalema mokoloko yawa ngalema nyonso bakufi obana na fulu oyo ebandi lelo te bandakala bato baya bafilma na balolenge nyonso mais solution ti lelo ezwamaka kaka te fulu ebandi depuis ba 99 balikulo 99 nde likolo ebandaki ti lelo depuis bayobanda fulu ti baye baclotire mais fulu tina bango mona kati ya église tuka fulu balongola yango te eza kaka ntuka tozozwa bamaladi ya balolenge na lolenge kasi eza biso nde tozozwa maladi biso nde toza pembeni bato tekaka pembeni ti libanda tozozwa bamaladi ya mabe makasi nde yango toluka vraimen leta tela biso likambo oyo mpona ya fulu wana topesa biso bamaladi ya balolenge